Bana na nzambe mbote mingi na bino nyonso. Lelo natodi na esengo lisusu mpona koya liboso na bino mpona kotatola nsango malamu na bokonzi na nzambe. Liboso na kubandela tika ete to tia bilongi na biso na nse mpona ko bondela. Nzambe tata na bolingo tika ete nkombo na yo ezala mosantu, bokonzi na yo eyampe mokano na yo esalima na nse lokola na likolo. Yawe toye liboso na yo lokola bayenge benite papa kasi lokola bato na masumu. Kasi obe lokola Yesu Masi alobaki ete boya bino nyonso bawe balembi ngai na kopesa bino epemelo ya solo. Na nse na makolo na yo Yesu Masi atoye nkolo toye ete ofungola bongo na moko na biso ete tososola maloba na yo. Limbisa biso Yawe, kasi lakisa biso nzela ete totambola kati na bosolo. Fungola mayele na biso ete tososola maloba na yo, mpe totambola na lolenge oyo yo Nzambe olingi, na nkombo oyo eleki ba nkombo nyonso, nkombo na Yesu Masiya nkolo pe mobikisi. Amen. Bandeko na ngai esengo lisusu mpona koya liboso na bino kotatola nsango malamu na bokonzi na Nzambe. Lelo tozali na motu ya liteya na biso ezali motuna. Na yango liboso na koyanola nalingi ete moko na moko kati na biso azwa na ino ntango mpona kososola mpe komiyanolisa motuna wana. Motuna ezali boye, mo Kristo to mpe moyekoli na Yesu Masiya. Yo ozali nani? Motuna ezali boye, eske yo ozali mo Kristo to mpe ozali moyekoli na Yesu Masiya? Na monoko na lompoto tokotuna chrétien, mo Kristo, ou bien disciple de Jésus-Christ. Ozali nani? Yo pona mpe omituna mpona nini omipesa ndimbola na yango? Ozwi nkombo wana mpona nini? Nani apesaki yo nkombo wana? Mpe nkombo wana ezali komema nini kati na bokonzi na Nzambe? Nkombo na yo mo Kristo ou bien to mpe moyekoli na Yesu Masiya, yango ezali komema eloko nini? Nzambe azali koganye nini na bokonzi na Nzambe? Mituna mpe omiyanolela yo moko. Ngai napesi kaka motuna yo yanolaka. Tokena lelo na makomi to yoka. Tokotanga na monkanda ya Matayo mokabo na 20 tokobanda na eteni na 10 kino na nsuka. Na monkanda na Matayo mokabo na 20 na eteni na 10 kino 20. Bayekoli 11 bakendeki na Galile, na ngomba oyo Yesu ayebisaki bango ete bakende. Ntango bamonaki ye, bangumba melaki ye, kasi bamosusu kati na bango bandimaki te. Yesu apusanaki pene na bango mpe alobi, bokonzi nyonso epesameli ngai, ezala kati na likolo to na mokili. Bokende, bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli na ngai. Bobatisa bango na nkombo ya Tata, ya Mwana mpe ya Molimo Mosantu. Bolakisa bango kotosa makambo nyonso oyo natindaki bino. Boyeba malamu ete nazali elongo na bino mikolo nyonso kino na nsuka ya mokili. Toyoka malamu oyo Yesu alobi. Bokende na mokili mobimba. Bokomisa bato ya bikolo nyonso bayekoli na ngai. Mpe bolakisa bango lolenge ngai nalobi bino. Elobi Yesu Masiya. Moyekoli. Tokobanda nano na moyekoli. Na mokanda na Yohane
na mokabo na zomi na mitano na eteni wana na zomi na minei Yesu mpe alobi lisusu boye bozali baninga na ngai soki bozali kosala makambo oyo nazali kotinda bino. Yo kamalamu yo na ngai tozali baninga na Yesu Masiya soki tozali kosala makambo oyo atindi biso nini tokende na mokili mobimba tosala bikolo nyonso bato nyonso bazala nini bazala bayekoli na ye wana etinda na Yesu Masiya. Sika oyo apesi biso titre wana bayekoli ezali Yesu oyo apesaki titre wana epa na bayekoli mpe bapesa basala bayekoli ezali kolimbola nini tokende na definition soki tokei baoyo bazali toloba oyo batanga baoyo bayekola soki bokei na dictionnaire na soki pe na Google bakoyebisa bino ke ete moyekoli ou bien disciple azali nini balobi ete nkombo wana euti na monoko ya latin discipulus oyo ezali kolimbola moyekoli tompe balobi na monoko ya bino ya français apprenti. Moyekoli ndimbola na yango ezali nini balobi moyekoli azali molandi ya moteyi to mokambi. Moyekoli ya solo azali bobele moyekoli te kasi azali molandi oyo azali kozwa makambo oyo ayekoli mpe asaleli yango kaka lolenge wana moyekoli balakisaki ye na molakisi na ye. Webster dictionnaire ezali koloba bongo moyekoli azali molandi kaka te kasi azali oyo azali kosala oyo ayekoli mpe ye akomi mpe kosala yango c'est-à-dire na monoko na lopoto bozali koloba asali duplication asali oyo ayekolaki akei kosala yango obele lolenge wana. Na kati mpe na bayekoli bazali kobenga bamususu bantoma na monoko na bino baoyo balobaka lompoto bolobengi bango ba apotre. Ntoma azali nani apotre alobi euti na monoko ya grec apostolos oyo ezali kolimbola moto oyo atindami. Soki totali na mukanda ya misala ya bantoma oyoki misala ya bantoma ezali ete bantoma makambo oyo bango basalaki na mukanda ya misala ya bantoma na mukabwana ya zomi na misato soki tobandi na eteni ya liboso kino ntuku mitano na mibale okomona misala ya bantoma makambo oyo bantoma basalaki. Basalaki nini? Basalaki oyo moteyi na bango oyo babengi rabi na bango molakisi na bango alakisaki bango bango mpe bazwi obele lolenge moko bakei kolakisa mpe bamemi nsango malamu na bokonzi na Nzambe. Tokende na mukanda ya misala ya bantoma wana na mokabo wana na zomi na minei na eteni na moko kino misato mpe toko pumbuka muke na eteni na ntuku mibale na moko na misala na bantoma to bana na mokabo na mukanda misala bantoma mokabo la zomi na mine to bana eteni na liboso na engumba ya Ikoniomi Paulo mpe Barnabasi bakendaki lokola momesano na ndako ya mayangani ya Bayuda bateyaki kuna mpe bato ebele Bayuda mpe bato ya bikolo ya bapaya bakomaki kondima kasi Bayuda oyo bayokaki kondimela baboyaki kondimela batiaki songi epai ya bato ya bikolo ya bapaya mpe mpo ete batombokela bandeko. Paulo mpe Barnabasi baumelaki kuna mikolo ebele bazalaki koteya na mpiko mpamba te bazalaki na elikia kati na nkolo mpo nkolo azalaki
kokokisa bosolo ya mateya na ngolu na ye na kopesaka bango nguya ya kosala bilembo mpe bikamwa mpe misala minene. Topumuka muke na ntuku mibale na moko. Sima na Paulo mpe Barnabasi koteya nsango malamu kati na engumba wana mpe kokomisa bato ebele bayekoli. Bakomisaki bato ebele bayekoli. Bazongaki lisusu na Listre, na Ikoniumi mpe na Antioche. Bazalaki kolendisa bayekoli ete bayika mpiko kati na kondima bazalaki koloba. Toyoki mukana na Nzambe lobi ete Paulo na Barnabasi bakendaki batei mpe basali ete bamosusu bakoma lokola bango. Kolanda lolenge moko na oyo batindaki bango ete bazala bayekoli. Bakoma bazwaki bayekoli ebele. Lobe lolenge moko Yesu alobi ete bokende na mokili mobimba. Bosala bato na bikolo nyonso bakoma bayekoli na ngai. Bantoma mpe bayekoli bayo bakomaki bantoma bayo batindami bakendaki mpe basali obe lolenge moko. Moyekoli ntoma tos kende muke total mo Kristo. Mo Kristo sika oyo azali nani. Mpo tuti komona ete ntoma soki moyekoli azali oyo Yesu Masia, titre o Yesu apesi ba oyo balingi balanda ye. Balingi basala lolenge moko oyo yo asalaki. Mo Kristo. Totali kuna balobi ete ndimbola ya mo Kristo lobi boye. Bato oyo bazali kolanda Christianité. Na base na bomo mpe ndakisa ya Yesu Kristo. Mo Kristo azali moto oyo azali kolanda Christianité na base ya bomo mpe ndakisa ya Yesu Masia. Balobi Christianité ezali nini? Ezali lingomba ya Abrahamique oyo ezali na balandi 2.4 billion na mokili mobimba. Et mokili ezali na soki 8.1 billion. C'est-à-dire naino Christianité komi na ezui mokili mobimba te. Tozali kaka na 2.4. Totali mo Kristo balobi totali na non. Non mo Kristo na lompoto na bino na français tozalaka adjectif, non, verbe. Balobi non. Non mo Kristo ezali kolimbola nini? Balobi mo Kristo azali moto oyo azui batisimo ya ba Kristo. Tompe oyo azali kolanda lingomba ya Christianité. Ntango natali ndimbola wana epesi ngai mwa mawa. Mpamba te na kanisi na ba denomination mosusu mingi na katoliki mpe na ba denomination mosusu tozali komona bana ba bebe bana mike bazali kobatisa bango. Ndeko na ngai na tuna yo. Yebisa ngai soki yo moko misebisa eske mwana bebe oyo bazali kobatisa azali mo Kristo? Soki azali mo Kristo azali komema nini kati na bokonzi na Nzambe? Yo mituna na koti mwana na mozindo na luka nkombo wana ya mo Kristo eutaki wapi? Nani apesi biso nkombo wana oyo tozali komibyanga? Tokende na mukanda kaka oyo tozali wana na misala na bantoma mokabo na zomi na moko tokubanda na eteni wana na ntuku mibale na mitano kino ntuku mibale na motoba. Bongo Barnabasi akendaki na Tarse wana misala na bantoma. Acte chapitre
11, verset 25 jusqu'à 26. Misala mokabona zomi na moko eteni na ntukumi bale na mitano kino ntukumi bale na motoba. Bongo Barnabasi akendeki na Tarse mpona koluka Saulo. Mpe ntango amonaki ye, amemaki ye na Antioke. Mobu mobimba, Barnabasi mpe Saulo basalaki elongo kati na lingomba. Mpe bateyaki bato ebele. Ezalaki na Antioke nde bayekoli babiangamaki mpona mbala ya liboso ba Kristo. Toyoka malamu. Ezalaki na Antioki bayekoli babiangamaki mbala ya liboso ba Kristo. C'est-à-dire ezali kolimbola nini? Ezali kolimbola Paulo na Barnabas bato na Antioki bapesaki bango nkombo ya mo Kristo, ya ba Kristo. Mpona nini? Mo Kristo mpenza ezali nkombo wana euti wapi? Bato na Antioki bazali kolimbolela biso nkombo wana ezali nini? Oyo bapesi Paulo na Barnabas biso tozwi yango. Tokende mwa mozindo. Euti nkombo ya mo Kristo euti na liloba Kristo. Soki mpe Christus. Elingi kolobola nini Kristo? Elobino bapakolami, mopakolami. Oye uti na liloba ya ba grek. Na liloba ya ba ebele, ya ba hebre, Masia. Mpe ekomamaki na monoko na ba grek na biyangani ya sika. C'est-à-dire ekomamaki na Nouveau Testament. Toyoka lisusu. Nkombo wana ya Kristo, tompe mo Kristo. Euti na monoko na te Christus. Elingi kolimbola mopakolami. Oué. Moto yazali oué. Mopakolami. Oye euti na liloba ya ba Hebre. Kolimbola Masia. Mpe komamaki na buku ya ba Grek. Tozu yango na Nouveau Testament. Mopakolami. Elingi kolimbola nini? Mobulisami na Nzambe. Yo oyo azali komi bianga mikolo nyonso mo Kristo. Yo azali mopakolami. Obulisama na Nzambe. Opakolami na molimo mosantu. Mpo nkombo wana bapesaki yango na Barnabas na Paul. Mpona nini? Babiangi bango bapakolami mpona nini? Babiangi bangi babulisami na Nzambe mpona nini? Napesa bino mwa muke ba caractère ya bawe bazali babianga bibango bapakolami soki babulisami. Nkombo wana balobi ete ezali mpe lisusu nkombo ya mopakolami ezali lolenge moko na Masia ndenge toyokaki na monoko na baibele. Mobikis, mobimisi na boumbu. Yo oyo azali komi bianga mo Kristo. Obimisa nani na boumbu? Yo azali Masia mobikisi. Mpo nkombo wana ezali kolimbola bongo. Napesa bino ba caractéristique mosusu bizaleli ya Masia. Balobi nini? Bosantu tokota na monoko na bino na lumpoto. Balobi sainteté, versité, sincérité, maîtrise de soi, patience, révérence, obéissance, douceur, loyauté, joie, humilité, hospitalité, générosité, pardon, fidélité, compassion, audace, amour. Yo oyo ami biangi mo Kristo. Bizarre na yo ezali lolenge wana. Omituna. Mpo yo mi bianga kayango mikolo nyonso. Bapesi bizarre mosusu balobi moto yo apakolami azali angélique, célestial, éternel, mystique. Mpona nini ba connotation wana nyonso bapesi yango epai na Paul na Barnabas. Token na monkanda na kaka na misala na bantoma na zomi na mine ntango Paul na Barnabas bazalaki na lista na derbe makamo minene salemaki kuna tokota na liloba po boloba tete ngai moto nazali koloba yango na mokanda ya misala na bantoma
na mokabo na zomi na minei na eteni wana ya mwambe kino eteni ya zomi na mitano. Kati na engumba na Listre ezalaki na moto moko akufa makolo. Uta mbotama na ye atikala kotambola te. Azalaki koyoka ndenge Polo azalaki koteya. Polo atalaki ye malamu, amonaki ete azali na kondima mpona kobikisama. Mpe alobaki na ye na monoko na mongongo makasi, telema ngwi na nkom na makolo na yo. Telema ngwi na makolo na yo. Mbala moko moto yango apumbwaki mpe akomaki kotambola. Ntango ebele ya bato bamonaki makambo oyo Polo asalaki, bangangaki na lokota ya bango ya likawani. Banzambe bazwi bonzoto ya bato mpe bakiteli biso. Balobi bato oyo bazali lokola banzambe oyo balati nzoto na moto bakiteli biso. Nkombo oyo babengaki na yango Barnabas ezalaki Zeus. Mpe nkombo oyo babengaki yango na Polo ezalaki Hermes. Mpamba te Polo nde azalaki koloba. Nganga nzambe ya Zeus oyo ndako ya nzambe na ye ezalaki na libanda ya ekuke ya engumba. Amemaki na bikuke ya engumba bangombe ya mibali elata bafololo mpe lilingi elingama lokola basheni. Mpamba te ye mpe bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye balingaki kotumbela Polo na Barnabasi mbeka. Kasi ntango bantoma Barnabasi mpe Polo bayoki nsango ya likambo yango, bapasolaki bilamba na bango, bakendeki mbangu epai ebele ya bato bazalaki na konganga. O baninga, mpona nini bozali kosala boye? Biso mpe tozali kaka bato lokola bino. Soki tozali kote ya bino nsango malamu ezali mpo ete botika banzambe ya bikeko oyo ezanga ntina. Mpe bomipesa na nzambe na bomoi oyo asala likolo mabele mpe ebali monene mpe nyonso oyo ezali kati na yango. Toyoki ntina Barnabasi na Polo babiangaki bango ba Kristo. Mpo ete bazalaki lokola banzambe, lokola Kristo oyo bazalaki koteya. Bazalaki koteya kolakisa bato lolenge Kristo azalaki. Mpo ete bango mpe bazalaki bapakolami lokola Kristo. Ntango molimo mosantu ezalaki na balobi lilobe ete Polo amonaki ete moto wana azalaki na kondima na kobikisama. Yo ezali komibianga mo Kristo. Yo lobi ete yo bulisami na nzambe mpe ozali mopakolami. Yo monaka moto oyo azali na kondima. Ntango yo kena ekotala baoyo bazali na mposa babika. Obikisa moko mokolo nini? Bandeko na ngai. Ngai nakoki koyebisa bino na bosolo ete ngai oyo nazali koloba. Nazali mo Kristo te. Kasi eloko moko oyo nayebi ya solo nazali moyekoli na Yesu Masia. Nazali ntoma na Yesu Kristo. Yango na telemi awa liboso na bino mpona kotatola nsango malamu. Mpona koyebisa bino ete Yesu Masia azali nkolo mpe mobikisi. Soki tondimeli ya solo tokokota na bokonzi na nzambe. Toyoka oyo Yesu Masia ye moko alobi na mokanda na Luka. Na Luka Yesu Masia alobi nini? Na Luka na mokabo ya minei na eteni wana na zomi na mwambe kino zomi na libwa. Luka mokabo na minei na eteni na zomi na mwambe.
Yesu alobi nini? Ye mpe azalaki mopakolami. Molimo ya nkolo azali likolo na ngai, mpamba te apakoli ngai mafuta mpona kosakola nsango malamu epai na babola. Molimo na Nzambe epakoli ye mopakolami. Mo Kristo, nkombo na Kristo. Ezali kolimba nini? Mopakolami. Epakoli ye mpela moko Paul na Barnabas, molimo na Nzambe epakola kibango bakene nini? Kotatola nsango malamu. Yesu alobi molimo na Nzambe epakoli ye mafuta mpona kosakola nsango malamu epai na babola. Atindi ngai kosakola bonsomi epai ya bakangami. Paul na Barnabas batinda kibango molimo mpo ete esala nini? Soki totangi na mokana ya misala bi molimo ayebisaki bayekoli batia mpembeni Paul na Barnabas bakende. Batinda bantoma boyebisa bakufi miso ete bakoma lisusu kokangolama bato oyo bazali konyokwama mpe kosakola mobu ya ngolu ya nkolo. Epai Paul na Barnabas baoyo bapakolama bakendeki komema nsango malamu. Yo na ngai tozali komibyanga mo Kristo, tozali komibyanga baoyo bapakolami, tozali komibyanga baoyo bazali mystique ya solo na ba caractère nyonso oyo ya mopakolami. Yo ozali na yango. Kanisa ndeko na ngai, nkombo wana bapesaki yango na Paul na Barnabas. Nkombo na moyekoli soki ya ntoma ezali Yesu Masia, mwana na Nzambe, mokonzi na bakonzi, nkolo na bankolo, Emmanuel, Motei, molakisi, Nzambe, yende apesi yo na ngai. Biso toboyi totia yango mpembeni. Nazalaki na mboka ya Côte d'Ivoire na sanza ya Miss ya Nsambo na juillet. Nazalaki kote ya na église moko kuna na tunaki ba Kristo ba bazali na église awa botombola maboko, église mobimba na tuni bayekoli soki mpe bantoma ba bazali awa botombola maboko bato mibale epesaki ngai mawa. Bongo soki ya solo biso tozali komi bianga bapakolami. Mpo ete bapakolami baoyo batindami na Yesu bao bazali kotosa mibeko na Nzambe. Kasi biso ba Kristo ya mokili oyo tozali kokonzama kotosa mibeko na mokili olie totosa mibeko na Nzambe. Totie mibeko na Nzambe mpembeni. Totie droit ya Nzambe mpembeni. Tozwi mibeko na mokili. Na droit ya mokili o to biangi. Bino na lompoto bo biangi droit de l'homme. Yango ekomi korenye na mokili mobimba. Lokola biso ba misusu o tozali awa na mokili na mpoto. Ba droit ekomi ebele. Nyonso ezali ba droit ya mokili. Mpe biso mingi biso ba Kristo tozali kotelema kosala défilé na ba pancarte kotelema mpona nini droit de l'homme. Awa na mokili na Amerike tozali na droit de l'homme, tozali na droit ya basi, tozali na droit ya bana, tozali na droit ya banyama, tozali na ba droit ya ba homosexuel, ba gay, ba pede. Ba droit wana, ba droit koma ebele. Mengai enyonso wana okomona ba Kristo bazali kotelema na ba pancarte koyemba balingi droit de l'homme. Nazali kotuna nani azali kotelema mpona droit ya Nzambe? Mpo awa tomoni Paul na Barnabas bazali kotelema mpona droit ya Nzambe. Biso tomibiangi ba Kristo tozali ba we ya Nzambe. Mais totelema mpona droit ya mokili. C'est-à-dire tozali kozali kokonzama na mibeko na mokili. Olie tokonzama na mibeko na Nzambe. Na tuni yo mo Kristo.
mokolo nini yo ozali kotelema mpona droit ya Nzambe? Bao bazali na mboka na biso na Congo, soki mpe bao bapanzani na mikili na mpoto. Yo telemaka mpona droit ya Nzambe. Mingi na biso tokoma kotelema mpona droit ya mokili. Na mukanda ya Malako, soki totai na mukanda ya Malako na eteni na mokabo na nsambo, na eteni wana mokabo nsambo, tokobanda na eteni ya motoba kino na libwa, mpe tokokenda isusu na 13. Malako mokabo na nsambo, eteni na motoba, Yesu azongiseli bango monoko boye. Bato ya bilongi mibale, biso ba Kristo. Mosakoli Ezayi asakolaki mpenza malamu na ntina na bino, kolanda ndenge ekomama. Bato oyo bino ba Kristo, biso ba Kristo, bapesaka ngai lokumu kaka na bibebu. Kasi mitema na bango ezali mosika na ngai, biso ba Kristo, topesaka Yesu lokumu na Nzambe obe na bibebu na monoko. Toke na losambo, tokopina, tokosala nyonso obe na monoko kolakisa. Kasi na bitema azali kuna te. Basambelaka ngai kaka mpamba, mateya na bango ezali kaka mibeko ya bomoto. Droit de l'homme. Toteya kaka oyo bato balingi bayoka mpo basepela, mpo baya na eglise, eo baya babwaka bapesa mabonza. Toke na 13. Na bongo bokomisa mpamba liloba na Nzambe. Tokomisa mpamba liloba na Nzambe na nzela ya bonkoko ya mibeko na biso na tradition oyo bolakisaka mpe bosalaka makambo mosusu ebele ya lolenge wana. Sadi tozwa tradition ya mokili, biso tokoma kolakisaka yango. Oyo ya Nzambe tobwaka yango mpembeni. Yesu Masiya alobaka yango 2000 eleki. Tala sika oyo tozali kosala nini lolenge moko, tobwaka oyo ya Nzambe, biso tosala oyo mpo mokili basepela. Malako. Soki olobi yo ozali ya solo mo Kristo, mo pakolano, mo bulisami na Nzambe, tokende na mukanda ya Exode oyo balobi ete babyangi yango kobima. Na mukanda ya Exode na mokabwana na ntuku mibale, tokobala na eteni ya liboso kino na nsambo. Exode. Tala maloba oyo Nzambe alobi, oyoki ezali ngai te, ezali Mose te, ezali moto moko te. Nzambe alobi maloba oyo. Mpela moko Yesu alobaki bokende na mokili mpona kosala bato nyonso bayekoli na ngai. Oyo maloba na Nzambe. Nazali Yawe, Nzambe na yo, oyo abimisaki yo uta na mokili na Ezipitu, epai wapi ozalaki na boumbu. Moto mosusu akoloba ete ngai nazali Kongole, nazalaki na boumbu na Ezipitu te, ndeko na ngai yo ozalaki na boumbu na Ezipitu. Oyeba ete Ezipitu na yo ezali mokili. Farao na yo azali Satan. Soki yo ndimeli Yesu Masiya, Yesu Masiya azali Mose na yo, abimisaki yo na boumbu wana. Soko ndimeli Yesu te, ndeko na ngai yo ozali kaka na boumbu na Ezipitu. Nzambe azali koloba bongo. Abimisi yo na boumbu. Okozala na banzambe mosusu te, bobele ngai. Bandeko na ngai, toyebi banzambe batonda meke. Soki totali sikawe, tozali na Buddha, tozali na India, tozali na banzambe lolenge nyonso, na banzambe na bonkoko na biso banzambe
kilikili. Nzambe alobi tozala na nzambe mosusu te obeye. Oyo amona na kate. Biso tozala nzambe oyo esalemi na maboko na bato. Toyoka. Mingi na biso ba Kristo. Okomisalelaka te nzambe ya ekeko. To bililingi ya biloko oyo ezali na likolo na nse to na mai oyo ezali na nse ya mabele. Okonguma melaka yango te mpe okosalelaka yango te mpamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe ya zuwa na pesaka bana etumbu mpona masumu ya batata kino na molongo ya misato mpe ya mine na bato oyo bayinaka ngai. Kasi na talisaka bolingo na ngai kino na molongo ya nkoto epai na baoyo balingi ngai. Nzambe alobi nini? Tosala ekeko te ubie lilingi. Tosala bililingi lolenge na lolenge oyo tobiangaka yango nini? Yesu. Nzambe alobi tosala lilingi te. Tonguma melampe yango te. Biso tosala lilingi. Tozwa mpe oyo totia ye na ekulusu. Ba ekulusu muke totia mo moto moko muke wana tobiangaka ye Yesu. Tozali na rosari oyo tonguma melaka yango. Ekulusu anta ekulusu ya mpamba. Tonguma melaka yango. Nzambe alobi tosala ekeko ata moko te. Eloko anta moko te. Ekeko. Elongi ya nani yango? Totia mwa ba statuette ya Marie. Tonguma melaka ye. Basantu tonguma melaka bango. Nzambe alobi tosala ekeko anta moko te. Na elilingi soki na lolenge nini na lola na nse na epai moko te. Yesu Masiya yebisaki biso tosala ekeko te. Biso tozwa ekeko. Ntango bantoma bakendeki Polo na Barnabasi bazalaki na ekulusu munene na nkingo na bango ezali na ekulusu na Yesu. Tende kona ngai. Bazalaki obele na liloba. Mpe na misala na nguya na mulimo mosantu. Yango bato na Antioke babaki baoyo bazali lokola Kristo. Baoyo bazali babulisa na Nzambe. Baoyo bapakola mina nguya na mulimo. Biso to misaela bikeko. Mpe lokola lilobelobi Yesu alobaki na mokala mako tozali ko sala ko belo lenge moko tradition na bonkoko na biso. Tozali ko mipesaka yango na bana na biso. Bikeko oyo na bililingi oyo. Oyo azali Yesu mokolonini. Mokolonini oyo bayebisaki oyo azali Yesu. Yesu azalaki mondele. Azalaki lilingi oyo. Kasi tozali na yango na bandako na biso. Tozali yango na ba eglise na biso. Tozali yango bipai nyonso. Tozali ko ngoma mela yango. Anta ekulusu ya mpamba. Tobosani ete Nzambe alobi ete nini? Elakilami mabe na oyo azali na kati na ekulusu. Ekulusu bandeko na ngai na yebisa bino. Tokokota na liteya wana mokolo mosusu. Ekulusu esimbi masumu ya mokili mobimba. Banda mokolo Adamu na Eva baboya kikotosa Nzambe kino mokolo Yesu Kristo akozonga. Masumu na mokili mobimba nyonso ezali na kati na ekulusu. Biso tozo ekulusu tia yango liboso na eglise, soki mpe likolo na eglise, soki mpe na bankingo na biso, soki tomoni yango tonguma maboloko. Mabolongo na biso liboso na yango, totia yango na ba cimetière, totia yango bisika nyonso. Yango ese eloko oyo biso tonguma melaka. Ekeko. Idolâtrie. Idolâtrie. Ekeko na Maria. Nyonso wana Nzambe alobi tosala yango te. Okotanga kate mpamba nkombo ya Yawe Nzambe na yo. Mpamba te Yawe akopesa etumbu na moto nyonso oyo atangaka nkombo na ye mpamba. Nkombo na Nzambe ezali susu na kilo lisusu te. Obele biso ba oyo tobianga ba Kristo. Tozali kotanga ka nkombo na Nzambe mpamba. Na mokili na mpoto awa esika tozali ba oyo bayebi anglais ezali mwa mawa. Mpo ete biso mingi ba oyo tokoma koloba anglais tango tozali awa na mpoto tolingaka tomitia lokola mindele.
koloba lokola bango. Respect na nkomo na nzambe ezalaka lisusu te. Moi moke na lingala nkomo na nzambe to tiaka yango na mwa kilo. Kasi na monoko na anglais bandeko na ngai epesa ngai mawa. Soki na yebisi bino ba nkombo lolenge oyo batiaka nkomo na nzambe na maloba mosusu. Maloba mosusu esangani mi boli misangai esangisa mina oyo to biangi na lingala nyei oyo to sumbaka. Ba bianga molimo mosantu nyei. Soki na lobi na anglais babaka holy shit. Shit ezali nyei. Holy ezali mosantu. Oyoki oyo. Na monoko na anglais e mingi ba Kristo balobaka yango. Nkombo na nzambe tozali kotanga yango mpamba mpamba. Soki tokei na mokanda ya balomba toyoka oyo nzambe alobaki ete tosala te. Kasi lokola ntango ekomi muke nakanisi tokosuka awa. Soki olingi okende na video oyo ya mibale ya mokristo soki mpe disciple oyo deuxième partie na yango mpona kososola mokristo azali nani, moyekoli azali nani, mpe totala misala na bango pena oyo ezali komemela lokumu epa na nzambe. Na yango na kosenga na wandeko na ngai kosuka awa te tala video oyo elandi mpe biso nyonso tososola nini oyo tozali kosala mpona komema sango malamu na bokonzi na nzambe. Tika ete Yawe na Bibele azala kati na biso. Tomonani na video ya mibale. Amen.